Ebe Congo Info. Tout le monde est d'accord. Non, balandi la bomba loba, mais eloko mtaponi, bosani, bautikaye, ma parents baloba, ba oncle, ba tonton, tout, mais quand les gens préfèrent en bon ça sonne. Ma vie moto, aller dans bon moment, tu fais pour pexer, des autres déjà liango, c'est difficile, n'est-ce pas la ana coca tout. Donc tant bando pexer yo, hein, si on comprend bien tant bando pexer d'ailleurs de oliagi mbuma. Na sala déjà makambango. Makamni au salai. La passe déjà par rapport à Bibali. Ebe Congo. Tilima non. Oh bena ba beta ngo tndede. Ah, yeah youth. Beta no masulong, yeah youth. Et je n'ai rien bien. Barbara. Remarquez Barbara. Ebe Congo. Non. Dans la pena mo ba pendi showbiz. Kana bimane na mibali. Non, yo babuka yo. Oui. Kana bimana mibali. Sko tant babuka yo ebi tala to lo bateau za la claire. Ebi tant basala yo ba bloc wana. Sko ebi masolo wana za ba grand masolo ingénieur Kelia lo ba za ba grand masolo mobali tant akelami azana sentiment na ezaka différent na sentiment moi ça yo kaka. Sko yo tant ba buka yo tant ba salo masolo yo kaka sentiment ya moi si to kaka sentiment ya mobali. Ebe Congo Info. Tout le monde est d'accord. Et voilà, merci beaucoup. Voilà, nous sommes RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord. C'est bien votre MB serviteur Gadi Mouya Ibenge de la presse congolaise. Malobi Bazou Api. So beau Salmo Kilinayo. Merci à toi, grand prêtre César Ngadi. Merci à Mamé Milindemba à Londres. Merci à Glody Koumanzamba Norvège. Je salue l'assistance des Bernistes en Fiti. 100% africaine. Joli Bongel et Mokonzi Maïcha. Je te salue là où tu es. Venanga Jobob na pesio bambote belé. Lelo masola bien zali. Binga se na bande émission na sekana epsa bino botikanga na seka avant émission parce que na 4 émission na ozota on sekati. Merci à toi Rex Mbuluku casque blé na 4 Suisse na pesio bambote belé Sarah la merveille na 4 Bruxelles. Tu es là la patronne na bambote belé. Lelo nazali na mutu moko bo découvrir to beta masolo na ye, masola grave, masola gaillard, masola danger. Tout ça déjà grand porte senga ndé websenga petit sala musala ba mafuta ba soyeza déjà donc je suis avec lui Mbote. Mbote papa. Na ebité na pesa Mbote tantine Mbote tonton to Mbote nani yo molo bana pesa Mbote nani. Mbote tontine, naza tonton te. Oh. Mais omoni nga lingaka toza clair bat ba Hollanda biso ba comprendre parce que oyo ça ba grand masolo gradimu ya beta ba grand masolo mais autant ngolo bato peso Mbote tantine mais na apparence no boya jona keli na nyoso eno bien bana poto ba moni non bien na apparence no boya na mono neti tonton neti tantine ce que to benge tonton to nini na ebate non obenga tontine naza tonton te naza tontine naza Barbara tantine Barbara oui naza Barbara. Ce que yo moko lobito bengo tantine donc to bengo Barbara mais na lingi ce que expliquer non Barbara qui veut dire Barbara Barbara on est l'axinini pourquoi ba bengo Barbara bon Barbara ils a ba fille à classe quoi ba fille ba pelaka parce que ba sa cano nesinga bina Barbara fille de chance tant zolo ba fille yo moko zo ka moi kilote na monoko po moninga ta na talo boye na mona neti ozaka neti massa na nga neti mudanga mo ya pire bani parce que na mona ba plan nga na ngo yo poza na ba plan na bani tout ça donc mais ba systématique bani on dirait que moi différent yango sikoyo expliquer no ba na poto ba comprendre no masolongo bon on dirait ça de masolo bien deni oza de masolo hein te na de masolo ta ya mo baluki na yo tantine ya mo zongi no tonton oh te na Barbara kaka na tontine Barbara. Parce que betela biso na masolo elo nini sala yo parce que
tout non ne bandeli avant non comme Tantine avant non comme Barbara ozaki pena Jo le roi gradimu ya quoi ozaki pena Jo beta pena masolo ba Jo mais ce que yebisa bisolo ni esalaki kino olongo na masolo ba Jo comme pena lelo ba bengo Tantine lelo ba bengo Barbara. Bon na envie ka mondango monde showbiz parce que na mona ka ifutaka pour na kota mimi makambango parce que na envie ngo yo mona na koma makambango okoti makambango na agine bah 10 ans. Et si on a 10 ans, au lingino vraiment longwano qui tonton, on continue tantine, banana âge à 10 ans, on dit pour bête ma solo tantine. Oui. C'est quoi c'est là? Bête la personne solo. Est-ce que nanda quoi déranger tes temps comme tantine? Parents nanda quoi déranger bangote, balandela hôtel hôtel. Non, balandela bon baloba mais elo comme taponi, bon sani, bon tikaye. Mes parents baloba, oncle, tonton, tout mais quand les gens préfèrent bon ça sonne. Ma vie moto aller dans bouma on te fait pour pexer. Oh déjà liango. C'est difficile net regarder la ana koka tout. Donc tant bando pexer yo, hein, so on comprend bien tant bando pexer d'ailleurs de liagi bouma. Na sala déjà makambango. Makamni au salari. Na pas déjà rapport de Bibali. Ah donc yo c'est la to comment to qui normal mais to comment na et siko yo moko zo mona te nzamba keli yo mobali nzamba sali yo mobali jope na vrai jonata des choses à beauté na ndenga ki mobali nzamba keli yo vrai jonin tout ça mais yo olongwe na ki vrai jo o continue masolo ba tantine mais ebite ke yo mo pe no zano sa ilusum donc ndiro corger nzamba sala ki rire ndaki la ki yo jo o comment no ka mades ya mukena munene ya lakate tout au sein mokili ya kalisumu. Mon dimino ke zana lisumu mosa no ba posana. Voilà, na préféré na ngango. Na sala ngaka yango parce que mutu ala na keloko yimo stepe na na mutema lokana na sala na zotanga na bino sa peda. Bon. Yande mo na skona préféré na za skona mondango. C'est ça. Bana RD Congo info.net babi masolo changer masolo zongi ya sika RD Congo info.net. Bon comprendre ya masolo Gradimu ya lobby, tu obeta masolo na Barbara, balobi vrai chéri, vrai Joe, commandant Maïcha, na ebité to kenengo ka ndengo zope sa biso ba directif, mais problème eza awa nga ina yeba parce que ba mades musu bazalaka, ye aza Joe, azwande ba momi, musupe bazalaka, ye a commandé momi, siko nga ina yeba yo oza momi, to yo oza Joe, ozorande ba ninga no ba Joe, ozora bango bimana bango. Non, nga sala penda mo ba bengi showbiz. Ngana bimane na mibali. Non, yo babuka yo. Oui. Ngana bimane na mibali. Siko tant babuka yo ebi tala to lo bateau za la claire. Ebi tant basala yo ba bloc wana. Siko ebi masolo wana ezaka ba grand masolo ingénieur Keda lo ba ezaka ba grand masolo mobali tant akelami azana sentiment na ezaka différent na sentiment moi sa yo kaka. Siko yo tant ba buka yo tant ba solo masolo yo kaka sentiment ya moi si to kaka sentiment ya mobali. Non, donc après ce sentiment passivement parce que on a déjà moi si. Na senta vraiment oui, on passer rapport na mobali. Oui. Na moi sentiment mobali ba yo ka yo ka ngosuti. Non, yo ka on ani nga déjà na monde basi. Ah, obi ke makambo solo be ko mo bangisa grand président ngadi ba grand masolo ngo yango ba grand masolo mo même milinzemba ba grand masolo yango so sentiment ngo yo ka bete biso no sentiment ngo za ndenge ni ya basi po bi mibali ne to fanda ka boye to mituna siko biso to yebi sentiment na biso ndenge za la siko yo basi yo bango ba yo ka ke za ka ndenge ni siko betela no ba mibali ba no sentiment ngo za ndenge ba bon ba sentiment est belé là tu peux ka sentiment lucas ko meka pour se sentir. Oh ngapi na yesu na mondango mama na ngai grand prêtre sezanga tala makambo me nga na kokate bi ke ngai déjà na message déjà que non nga na sala na nga masolo siko nga ba ko mosanga su masolo mo ateke déjà te so nga su na ko mosala masolo mo te yo zanga mto sala masolo te oh na zanga ba ondeni na zanga ta na zaka toujours ka bongo parce que soko talinga na nzelo ka oui oya moi sit kana benga ye so yo posa so le kanzila ba bengo pende ba benga basi mtu pa yo ki sentiment mo bi moi si fresh ya bengi yo pa benga ko to ezaka bokutani ka mamo mbamo ba benga nga po ni te ba benga ngate ba benga nga parce que lo ni etira bon ba benga ponga na ebité ejela ke li zona masolo ngo non zo masolo elo ni sala ke ba fia ba nini ba fia ta na kitoko so ba plan oyo zela non zela to ke no Barbara to ke no bien ba plan oyo eza tolo me magali bende ou bien binage ba GDG pene salama. Non, ma belle vraiment. Oh, GDG ndeni, ma belle. Yo muna ngote. Hein? Oh.
On est ça, c'était Barbara. Tout ce qu'on s'abat de à Bissoko. J'ai salué l'assistance de Bernice Tanfiti. Balobi, mon journaliste comme Barbara, l'obano ma solo oyo, ba plan oyo. C'est solo to, bambio boche ba col, tout ça, tu voyais batté. Non, il y a vraiment belle vraiment. Il y a ma belle. Bah comment ça le sango, que tu vas tonga toni. C'est un anga popi, avant Azan à Paris, à Tindela Kinga complet. Nanango na ma belle. Ah au Chelsea. Voilà. So ndo Chelsea wana mobile peso ki azo sa masolo na sala ngope. Ah ça pas nité. Mais yo kanini loko Chelsea ko Chelsea ko yo yo kanonu nini po yo Chelsea ko cha donc ça yo ya naturel te. Sko yo et sala nini betela biso non. Oyo kanini. Sentiment oyo kana mwasi. Ya ndenge moko pe yesoka osimba osantika sentiment ngope ya kandenge moko. Oui, parce qu'il y a ma belle théologie, il y a un yango kaka. Mais quand même, on peut simba au sentir. Bon, na simbango. Bernice en fait, c'est singa na simbango, na simbango to beta na masolo. Mame milinze mba masolo ngo yango na simba, venanga tous pepele ya mbetolo. To simbango to continue na masolo. Sko yo a pas copo, ça na copo monsieur sala to ka copo ndo sala. Non, na copo monsieur na sala ka bon, na femme d'affaires. Ah, bi yo to lo ba femme wana ebingezo bank sangai. Femme d'affaires sous ndengeni. Ga, non na femme d'affaires parce que na voyage à na kena Brazzaville, et mon Chine, que sont ma bilamba na yoteka, c'est ça. Donc Chine kuna pe na Chine aux sous ba chino masolo lisusu. Oh non, na moi batunanga, moi ba relation nanga. Na Chine. Oui. Mazuyo pe ba sa pe masolo. Au point unité. Ils a vite. Non. Merci beaucoup à toi, Balobi, commandant Maïcha, il a boka qui permet à Sarah la merveille, la patronne, la kangamsa bango po bazui te bango. Merci à toi, ingénieur Kelly qui est là. Au moins masolo on dengue zo kende. Bosikat. Bete la psuno sur Barbara. Siko un jour au boularanine au kufa na yo kaka, au kufa na yo kaka. Boye to ermo po zongano ki mobali peno zongino mobali. Non nga na koki jamais ko zonga su mobali. Na nous déjà mobali mundele. So ko ndima libala na ko ndima parents am su. Oh yo ba balundin Barbara. Mutu to nga bala kazila ki su ba bali to bota to sa masolo. Yo sku mutu balundin po ebiki no o bota na ote. Obota na ote non na obenga Barbara parce qu'elle a vrai chéraf bien bani donc faut comprendre donc Barbara on a obengi Barbara donc Barbara sikoyo mobali ya robalo ndenge nini po ebiki non suka balio a obota na yote awasa ne lo disco a obale lo nini Barbara non oh kobota ezakate ke mutu tuna mokilpe akobota pete basalo felina po ani po ba adopter bana. Ah donc yo peno ebino ki nongani na sa malgré tout que na bina moi si meni na sa bu na bota na ngati na ko adopter moi même bala pe fan di makibo adopter. Mais oui parce que ce qu'on dit maté ya yebi janga que na cause azemte mais to kana mwana nga abalinga na ko va na mwana ngo bien na ndako tout. Mais ce que ba mades msusu dena sala émission na mades mo ka bisanga ki no yepe na ndeza wana job na soka ye azoaze mi obota. Ce que wana le kané ndo yo na bango bo différent. Non, Mades a coquille jamais cause azim. Comprendre, cause azim parce que hier na pas na ye ba ndenge moko. Jamais pas ça à cause ça là le mort boye pour y azim jamais. Il est difficile et simbaraté. Mais c'est là non. Na romo chite grand pote na ben na ou melatito qui est déjà na shit. Est-ce que tam soupo fanda pena boy ki mobali pe sali pena gi no moni pena gi no mobali pena gi mobali ba sentiment ki mobali pe est-ce que yaka pe? Non, il la raté. Il la rapport nini. Il la ngata. Zila bat ba Hollanda biso ba yebi. Ndetu fanda boye, fandi pena boye, moni pena ki mobali pena Bernice en fait ça comprendre mar na loba. Donc moni pena ki mobali pena. Sko yo ki mobali yelo tenenge ni do ba kato ngo toni. Non, je ne sais pas parce que bakata ngo. Oui, bakata la bango benga na koma mwasi. Oh bakata oh. Oh. Bakata ratindeni. Mais siko ki mobali ya tindi. Non, ko ya peta parce que na koma jana ba mona basi. Tout ya nzoto. Ngana ngasu na vana. To moni vrai chéri mo boy ndeza mo moni vrai chéri mo boy ba makile zo tanga ba mafuta zo tanga ba nini vraiment zo leka mais ki mobali rien. Te. Na koki même pas quoi tirer attention nango parce que na la na bango na vendre na bango ba idée wana donc ezalanga te
Ça la marmio sur na banc. Oui. On peut beau changer na bino bilamba devant bango. À moi plutôt que ce qu'on a bango, c'est ça. Yo commet ce bolongo ba bilamba moi différence c'est bimara. Différent hein parce qu'il y en a ma belle ngapena ma belle. Il y en a ba suki ngapena na suki ngapena tisaka. Et non la différence on a bi différence au comprendre. Différent. Oui. Te bolongo pena ba bilamba botikala pena ba tenir dambo bino nyonso mais moi différence moko ezala. Na comprendre. Oui, différent faut ezala. Ce que différence ane généralité. Point nul. Et je n'ai pas nul. Ah, otsana tseka vena nga Joe Bob. Nazana mama moko na sima kuna na yoka komona ete. Bo pesa nga na kombo mama wana na bwaka ye. Ah, Bernice Tafiti kombo na ye. Kombo na ye na bwaka na mama parce que babo pesa grand porte César. Pardon? Ana Pachito, grand porte wana ya bato yo ba assister Gradimou ya na émission lelo Ana Pachito. Vraiment merci à toi parce que tu es là au Hollande Gradimou ya ndanga beta masona bebe émission boyo melakate. Trop tellement tout qui est derrière on a na ba suka ba émission na biso. OK. Tout tellement non. Oh pena ba beta ngo ah, yeah youth. Beta no masulongo, yeah youth. Ingénieur soyez non bien. Barbara. Remarquez Barbara. Ce que c'est là non, oui, bon la poto msuba la nota msuba role la na bango yo, mais yo ce que le besoin déjà na mbali, oza déjà na fiancé, oza déjà mto yo bala yo. Ce que moi te mo kangeli suba mabala poto. Ote. Fiancé ta na 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 mobali. O linga ya na ye, baza mo belé. Baza la mo belé. Moko na c'est que moko na pe abeta masolo bien te ha. Te asala kana ende mutu to asala kamera. Commissaro pina. Oui, na Santango vraiment parce que na Santango na za toujours na été. Santani. Que oui, non ça pena des alaka. Makambo ngelaka. Voilà, to comme on a jeune na suka. Wana na zaki na Barbara to beti masolo bo comprendre. Barbara est-ce qu'on peut sa numéro na o? Ba Junior so ba otala yo. Ba Junior so ba otala yo ba yeba numéro na yo. Ah et ça la moi bien bani. Bon, numéro d'anga, c'est Vodacom 081 72 35 ça 73. Bandela numéro on a ba na poto bazongo no bien. 081 72 35 ça 71. OK, wana ça 73. Ça 73. OK, wana eza numéro ne eza pe affiché wana. Soko lingi oloba azawana. Ngana yambi na nga ye apesa message na ye pour te comprendre un phénomène nango te. Mais expliquer bino bo comprendre nino ya landela ngo pour envier na ye déjà yango par ba parents ba loba ayoka bango te parce que déjà côté na kati monde nango. Mais est-ce que o pesi biso Barbara est-ce que o pesi biso vrai non na yo vrai non na yo pena sori moyen zali po muto obenga wata na WhatsApp muto obenga fa e bat na obenge nani na yamba nani vrai non na vrai non nanga eza Jordanie. Vraiment nous avons Jordanie tango bon wani ndo comme Jordanie. Voilà Jordanie on a to so na to beti masula est-ce que bato boka baza parce que to comme on ange dans suka mo mabanga so ezali pesi mo bat nombot. Non, on voit 4 personnes baninga nanga makasi. Je salue la présence de Barbara, le Patricia, fille en couleur quoi, petite son na moko ya bien na linga makasi. Na mobali nanga mingi Blondie Manissa. Andaza poto. Oui. Na peine. France, en tout cas, Blondie passe aux ambotes trop. Barbara, moi c'est une fille de chance. Merci beaucoup. Baptiste Walandi Gradimouya la journée à Lelo. Barbara, merci parce qu'on dit même invitation à Gradimouya. Vraiment, tu as mis une émission à Bicho. Merci à toi, grand prêtre César Nabe Masolo Bounaou Misakangote parce que ils ont un grand masolo. Grand masolo. Mon condi parce que merci. Babi, au monde de Gradimouya, cette émission. Nasima cameraman nanga Keliki à la Zola. Ba continuer bazana. Ba ozi la Gradimouya sa l'émission. Baozi la nani ont touché Gradimouya, baozi la nani ont lobamaba Gradimouya. Donc derrière moi, botuna Gradimouya zakana nani. Derrière moi c'est commandant Maïcha, Joli Bongele, Bazou Api. Demia Piasima Gradimouya. Merci à toi Joe Bob, mon vieux pire vieux. Venanga Bobo na pesi mbote. Merci à toi Quai d'Orsay, na pesi mbote belé, Quai d'Orsay, Quai de Wapemela, na pesi mbote. Milton Wanzaya,
napesi mbote belé mon vieux wana ba vieux na ngai ya demi-ap napesi bino vraiment ba mbote Bernice en fait si tu es là Hollanda toujours Grady Mouya permet na Grady Mouya coaching toujours merci à toi Bernice en fait merci à toi ma chérie na bossa ande comme trop mais faut na boaka Anna Pachito vraiment na pesi mbote na qu'est-ce côté Londres ma même Milinze na Londres moté ma tous pepele ya mbetolo ba mbote belé Hier, tu bêtis ma solo Jordanie, tu bêtis ma solo. Ma même Milinze, merci à toi. Glody Koumanzamba Norvège, nakata Norvège. Balobi soirée retirade dans la Suède. Bana Suède tout boye belé parce que Grady Mouya pas aux alana soirée retirade tu bêtane héritier ma solo ka ndenge zalaka to zalaka babi ba journaliste bazé invité ka mi balé ngana pire na ngai balobi 3 fois sage nolita mbuna pesho ba mbote parce que to zalaka ngana na kata Suède. Merci à toi Rex Mbuluku mto azobongisa via Grady Mouya balobi batmusu bazo kabela batu mais yana mutu moko azobongisa nde via Grady Mouya c'est Rex Mbuluku na kata Suisse balobi casque bleu na pesho ba mbote belé kabaka bangu chikuna les champions vraiment mabange comme belé Lourouadje na kata Paris Lourouadje na pesho ba mbote belé Mami Fomba Sylvie Mouyaski Mami Ngeni na Royaume-Uni tout ça toujours de cœur Mami Ngeni Joseph Yani Bokumu esanga Grady kotika masolote na otika masolote merci à toi Keliki à la Zola ngana bino tokutana la prochaine ya basoda toujours et l'Obama sananga Antonio Kauka. MB Congo Info. Tout le monde est d'accord.